Regardez ce qui va se passer. Tout est mon kili. Tina Congo comme on a bête sous concert. Mais ces artistes musiciens congolais. Problème était. Ah, Jojo Tambo. Bon, tu changes le chapitre. Affaire il y a Marlène Mbokani. Ah, Marlène Mbokani. Tout le monde des autres. Marlène Denen. Marlène a bien travaillé. Et moi c'est Mbokani. Ah, dis merci Mbokani grand jogo. Bon moi c'est mon Marlène. Moi c'est Zana. Na habité? Gars il dit merci Mbokani jogo. Moi c'est Marlène. Ah, na habité? Marlène ngo. Atila biso bimogoni na Léopard à Congo. C'est être méchant. Hein? Non, c'est pas être méchant. Vous comprenez l'ingratitude à vos salamotumabe, il faut organiser ça bola moment. Très bien. Nga no ngimona mwasi ba ndo teka pilipili na ngaba. Ndena yoki ba lobi ndo teka ba pilipili ba ndembi na yeba ai na ye. Mwasi ya bidi ya nga yeba na te. Poza ki mwasi ya Mbokani. Kubona lona la toile, ba ba komi ko finga na kotinda ba finga mobali na yo, papa ba na yo bozala na ye. Azo déplorer comportement ya Mbokani parce que ba nyongwele. Et bongo ba vandaka na ye des années à déplorer kateka londa ko déplorer. Au moins de soki muta tengami aluka ba raison et belé. C'est lui qui veut acquiser son champ. Il traite de rage. Né en wana. Bavanda né des années. Dis merci Mbokani me mena ba Angleterre. Azane na ba Monaco. Azane partout na ba Ukraine bisika to beta bale. Azana nyongoni. Dis merci Mbokani azana millionnaire azana nyongoni ni à 20 000 balles. Vous comprenez? Et puis peut-être ya bande on a biso, moi si ya bar, suka na bar. Très bien. Vous comprenez? Moi si ya kuzu, suka na kuzu. Yango, moi si ya ndako atikala moi si ya ndako. Comme exemple Maman Sila Aigle Jaune. Talo ba côté si courement na ki chinois na ki mandarin, Sili. Donc Maman Sili, ba femme exemplaire. Tikabo. Vous comprenez? Aux Hollanda. C'est méchant pour l'homme congolais. Salisa congolais na keba. Ah, na yo comprendre. Mais les loyaux zo part ya Dieu merci Mbokani. Nazi part ya ni merci Mbokani. Nazi part ya Marlène parce que a supprimer Nzembo o ayembela. Mais c'est normal, aza moi si faut za part ya mkoli ya muninga na moi si. Basi aza moi si muto tang faut za part ya moi si. Ah, nazo tanga Mbokani aza mobali. Fallait za moi. Kana ebisio moi si azo part ya muninga na ye moi si. Héritier. Ya monsieur porno. Et bon nazo regretter 20 na pesi moi na torche na poto na mona courir kendaka te pesi moi na torche pour torcher nini. Hein? C'est méchant. C'est pas être méchant, faut avoir un ramsou normal. Je connais le Congo, héritier, talonde vine comme Gosuka. Il fallait si les gars viennent sur nos gopes sans torche, il tant que na poto na mona risque courir qu'en raté, mais va appeler torche na la symbolique ya nini, lumière, il va appeler combo. Combo ça na on. Faut appeler combo, a combo la rata, va appeler torche na poto courir qu'en raté. Badbaye 50. Je me suis dit que nous pouvons mettre Paris la défense arène. Oh. Au moins on sigo. Mais que tu vas la paix. Tu as déjà 25 000 billets. Tu as quelques mille billets. Là sont les padres, c'est tout le baramambouana, tu vois moi na mamari qui vivra mon era. On a yesu ya musique ya Congo. Moi plein de temps la faire rigolati. Faire rigola ça la plein tina ndago neso ba gola to keka kuna totala ai. To sali soldat na avenir na Bovan. Oh, yo saka na biso wa. C'est ta rose Sénégal le habité. Ta to no ça to ça des soldats na avenir à faire. Yo mon ba chez le roga na bakanda pona nini et faire rigola zo beta concert na FESPAM. Papa ça soit tindi ba bete le vita imana. Roga matabe ça songe soit qui ABC concerne na yebi ete yango roga président mboka na bango ayebi ete atake musique na motema ya mawa ya faire rigola nda longola ilonga de danseurs à commissaire chanteur et puis orchestre wana bena ngana ya kotam droit pour togi kukutu sogi na ota ngana kotala bena ye ngai dubidi sogi to comme dudun komba bon ngana kotala bena ye na muta bongo bena sogi dudun sogi pididi sogi bato ba komboka ya mabe na so na Congo mikolo ezakaka faire rigola na Balthazar bana succès oh ba dudun wana yebi na ngabana ko tala muto wa ye mais ce qu'on nini sali comment la longi na c'est un bandit Jojo comment jeune muto normal comme liboma tu as bien no ça filmer ça partie à filmer film ani ba kanza ba film à taxan yo film ni o sela bato ye dudun wana otana muto wa ngabana na plonger na parler na nga na yo tala chanteur mon na otala ka faire rigola lo so faire rigola zati pourquoi bagolo bozaka na rage soki muto longo pe mena faire te oboni ko zala reconnaître ça ba vene so ba vibration ba longwa tutanga ba komona bango bien ba petit na biso ba shikito tulo ba komona bango bien kunzardo ye wana lobini na single na ye faire rigola yo muto bimi sanga na musique ya Congo ko trahir faire faut ka longwa jet set non ba trahir faire basé belé ça peut pas citer ça normal ba trahir faire basé belé la coste na begido bando na ndako faire bazo lia ba sisi ko lia ali bazi ba niki ba ketch aussi vena biso na ni Charlie Prince o alia biloko mboya faire Alexandre ba bolingo
aye na ndako les padres si les padres kabeli mbonga linga bima la cause na lacé métal yo bakoma benga moto azalaka bien entouré ye tsekala chef saka concert na mapata na concert na Galilée na Lola ndeko ta bossa na ba calendrier na wana na ebisaka papa Popi jeune wana c'est un menteur musical double stade de martyrs azalaka wapi ndolo eza wapi OK atindaka bato na ye bambwengi bapona place bambwengi Wario c'est équipe moi ya basket aux États-Unis vous comprenez ah na Kinshasa na monde tout mutu azalaka gaulois Fachi Béton gaulois tout le monde est gaulois sauf personne oh nazo yebisayo maman Denise Nyakero gauloise tout le monde est gaulois papa Sassou Nguesso papa Ochombe gaulois tout le monde vous comprenez parler du peuple genda OK ndolo libongo kenda natikalo mona jamais babeta concert na ndolo hélicoptère kwela bato bakufa ye moto azalaka na main soki chocolat makamune comme na main rouge faire gola azalaka na main blanche vous comprenez il y a le bien ça bato ba visa arolo chege apesi yo visa ya za ambassade poni ba pimela visa na boza mona concert samedi so petit concert samedi to zonga mabe comme ce mamba kanda obeta arobeta concert samedi ye aza ye solaka na Macron asolaka na ba président tout le monde akokota na avion na ba bizengi ne ba obeta arobeta concert to tika makambo te arobeta concert waze ko pe annulé papa ozangi na mutambasu waze ko beta ba l'été mazana choc ya ba joueur Global Télévision Trésor Moscou en tout cas vraiment ba fan de Global Télévision pour na vous na merci na boulot tout oyo et ça là qui déjà pendant mon absence et merci na balandi balanda Trésor Moscou na Global Télévision et na aussi na merci parce que na oyo nyonso basala ramé basumba album na vente en ligne et merci balandi à Global Télévision avec Emoro Trésor merci vraiment merci et talara tozala tant on a zala été mettre nous zala ba premier grâce à ton travail et puis merci encore. Voilà, très ravi de vous retrouver dans le cadre de votre émission qui est toujours présentée par les vôtres. Arcel Gola, Arcel Kitoko, le maréchal de la presse congolaise. Nous sommes à Kinshasa, la capitale. Appelez-moi Papa Popi, mais c'est soin. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Je reçois pour vous Jojo Tamboué, Bombi, le padre, tout sur l'actualité. Il y a l'artiste Ferregola, le padre, Jésus de Liens. L'artiste est absent au pays, à Zabongo. Na Paris, tout à l'heure, Jojo Tamboué, Bombi, le padre. Alors, merci pour la confiance, merci pour la fidélité, merci à Regan Mbemba, merci à Roger Matadi, merci à Trésor Moscou, garçon de disque. Je vous dis, merci. Jojo Tamboué. Arsène Kitoko, Papa Popi, les mignons de la presse. Bomba, le padre. Et c'est Nazoé Bisayo, président Zelensky, Jojo Tamboué Ngayeyo. Voilà. Na tigana no panyama bonza na pesi mbote na bacharge les Gaulois de l'X bacharge les Gaulois de l'X na pesi mbote sans oublier base les guerriers de Ferregola très bien parti Angola na zebi sayo baza mobondo donc soko lingo kota na kati ya délégation contacter bacharge les Gaulois de l'X et sans oublier le guerrier de Ferregola de prix Angola donc bana Angola tout bozela les padres Nika Borona tozo yana bino les 30 et puis mbote na les padres Nika Boroni na grand chanteur du monde papa Colline papa Satia papa Ethan papa Mapasa papa Ozé papa Baglola papa Bagola papa Bagladiator yaya Safi Manzenze na pesi mbote parce bizwami le major le plus intelligent major Zakari bon anniversaire à mon vieux ya patou à vous très bien Jojo Tamboué Ferregola za nominé na Kora nazo ebisa on a bilei na biso biso to sala makambo ezalaka vrai to kosa raté to sala makambo ezalaka vrai balani bakosa base belé bato balobaka bakose le kosa le kame bakangami siko na kosa le kana bon pe balekaki na reta ba mo kangama biso to nominé ba biloko ezalaka ya solo mais ce que mabe ozala boko za nominé boko remporter te to zala nominé loko ni to remporter te so na biso tengelanga trophée papa Luamba ozala nango te y avait madilo ko bimisela ngo te lelo ce qui est très important, c'est que œuvre na yo legi ba trophée ko banda awati lobby. Na tika lo mona jamais ba trophée zo beta ba de musique. To chaki trophée na bo tala ne beta zo musique te. Ba œuvre legi ba trophée na musique. Alors le phénomène de Mobondo. Mais est-ce que Mobondo faut tout monde encore na ba concert to na moment OEP ya Kora tout monde na na zo ebisa yo to za Mobondo partout biso ba Gaulois. Gaulois to ze belé partout bisiga nyonso. Et puis heure nyonso tango nyonso seconde nyonso minute nyonso. Tika bo. Biso to za bongo. Mobondo biso nde bagolo mobondo talaka sita reno komi ko utiliser na kombo na mobondo très bien
Alors, clip ya Mobondo Ebimi, il est disponible. Comment est-ce que OJG en haut? Nazo Bisayo, le padre Nega Boronina, Batubaye Bagite. Tant que Bimi, c'est on a bêti, Mario à Tanzania. Oh, il fallait la Taraya RDC, il fallait. Balobara featuring, les échanges culturels. Très bien. Vous comprenez? Les padres Monique, Léopard et Beta qui va Tanzania, ma bébé, Bazalagi na Kanda. Oh, c'est bon. Les padres Taza Moutako Chapé. Léopard et Beta qui va 2-0, Kanda, on a Bazalagi na Meshak, de les padres habités à la Tamayo. Très bien. Azui petit na biso qui Raivin, yo la terre ba congolais. Pona, au moins il pe côté na bisayo challenge monde entier. Plus que Bizorbi. Qui est fait rigoler? Na bisayo moi na mama Marie Makesi. Descendant ya Jésus. Très bien. Alors tolinga toye ba fan ya fait rigoler. Est-ce que bazaka ba responsable koleka ba fanatique ya ba orchestre msusu? Te ba fan affaire rigoler bazaba responsable, ba papa, ba maman, ba fille responsable, ba beau garçon, bazaba responsable Makasi. Otiko le monde n'a jamais ba gola ba esika mo ba beti conseil ba téléphone et bungi to mona na stade de Marty. Oh ba utayibi téléphone. Oh périk ya moteki mais ba gola makambo ani sala. Vous avez le makambo? Papa, et ça histoire ni so histoire. Mais c'est les gars qui dit. Et les gars de histoire. Biso to za ba responsable ba gola ba et puis gola ma belle za la raté gola violence za la raté. Tous les gola za beau na belle. C'est quoi différence il y a ba gola na ba supporter ya ba orchestre monsieur Zarani. La différence avec Gaulois, baza ba responsable ba wanga na bana te. Et puis ba Gaulois ba lera ba papa na ba mama te. Et puis ba Gaulois ba lingaka boulot. To bandi bien. Mais to ça qui pega bien. Bo to bandi mabe. Ce ko banani ba liaka ba papa ba liaka ba. Dans na lobby kaka différence ya biso ba Gaulois to wanga na pe bana te. Gaulois za responsable. Et puis Gaulois ibi ko lugalar. Et puis Gaulois za la bogar. Nga tayi ko mbo batu te na lobby ka ko tuni nga différence na biso yango wana. Mais on va ko lié uti wapi? Na tout na lobby kaka différence na biso na bato mosusu eza bongo. Très bien. Alors tozonga na actualité o eza le 26 avril. Na zo yebisa yo na Satan azozela le 26 avril. Oh. Après le 26 avril mbala moko enlèvement salami nzambe aye. Papa, le 26 avril na zo yebisa yo. Mais comme si concert o etalika ba Gaulois. Etali batutu, ba fanatique ya bonne musique etali batutu. Faire rigolo za ya batu nyonso. Aza ya ba européen, ya ba australien, ya ba chinois, ya ba tutu, ya ba philippien, fait de gol aza ya bisote comme ya ba tutu. Très bien. Fait de gol aza ya ba tunionso. Voilà. Mais alors déplacement ya ferré na ba poulet na. Te le padre Nega Boroni na prêtre aza na kine. Boyebi ndeti. Le grand prêtre aza na kine na Batami. Oh, tika boye jojo. Atindi bana ba beta tour na Paris. O ba komisela ka biso Paris le rôle la likolo na se ndike Paris kuna Yesu mutavanda kakuna. Et pour ta Paris na mboka moko normal maboma pe bazako na Bercy aza na Paris liboma kabu ya zako na tekara basafu papa balongi azako na muyibi eza ngwa normal te rectifier na lo na rectifier te na yebi Bercy za liboma mais c'est un fou c'est un clochard Bercy muto kwa kabu ya na poto aza ndenge papa malongi na poto aza ndenge na tekara ba mapa ba nini vous comprenez Alexis Batuka qui était Paris eza nango paradis te eza nango kaka mboko ko beta tour ozongi ba mission de service aux zones. Alors comment faire à rotina ba poulet na poto yé mo kazana na zo bisa yo papa malamu bana ba beta tour ga ya 5 jours tala maître chip garde corps international bana ba beta tour eza bongo ba beti na moka tour bazo zonga na bango po tozo zala li 15 na Goma en tout cas batoto wa Goma mutuchunge tuko na kuya pale juu ya festival Amani tuliongea na le padre mnaona ke le padre atakia kubafurahisha donc tunabapenda sana batoto wa Goma et puis go ya faire mbala mo tant ka tozo beta concert ale nanga kufi nazo bisa yo Jojo. Mutu bazela na este ka le padre. Et puis bazuka yé. Mais ce que na este ba olinga ma musique te. Na linga ma musique te. Bazo linga nde ba PDD te na este. To bete kuna ba kafu balanda gi nani. Bocha ba image balanda gi nani. Nani akima gi na podium. Parce que to mona ki mutu ba beta ki ba bouté za ki fali. Ba beta ki fere. Te tolo ba fali. Te tazo ba beta ki nani. Ba beta ki fali. C'est ça, il va beta réparer. Tozo zongali. Balingi musique nde ya basité. Mwana mobali ko koma. Balingi ne musique ba jaro wana te. Yemba lokola noko lia lisango lokola kester ota benkoka o saka na micro. Balingi ba to ndenge nite. Nini bali bizuka bongo te fo yemba nde baoza le padre faire gola ba na Goma. Le 15 festival Amani faire gola za ko sepelisa batu. On a donc azo ça yo deux fois te Goma eza mobilisé Bukavu talaka ka ko récompense avec ko pangusa bango ma misupo batu e baluka ki batoto wa Goma bazana ma souci le padre esko azoya kocha kima na mitema. Alors le cas to l'actualité na yebi que to ko émission ma motali faire mais parlons un peu de l'artiste Fally.
Tout le monde qui a date et qui est belé, azaki na ba tourner et belé ya ba concert na États-Unis, na ba Canada par-ci par-là. Mais ba concert eza monsieur a reporté, monsieur a annulé. Ah, mutazala bien entouré. Yé tsela ya chef concert na Mapata, na concert na Galilée na Lola. Ndeko ta bossa na ba calendrier na wana. Na ebisa ko pa popi. Jeune wana c'est un menteur musical. Double stade de martyrs à la wapi. Ndolo eza wapi. OK. Atunda batu na ye bambwengi bapona place. Bambwengi. Wario c'est équipe moi ya basket aux États-Unis. Vous comprenez? Ah na Kinshasa na monde tout mutu tozala gaulois, Fachi Béton gaulois. Tout le monde est gaulois sauf personne. Oh, eh, nazo yebisa yo. Maman Denise Nyakero gauloise. Tout le monde est gaulois. Papa Sassou Nguesso, papa Ochombe gaulois. Tout le monde. Vous comprenez? Parler du peuple Gendab. OK. Ndolo libongo Gendab. Natikalo mona jamais de beta concert na Ndolo. Hélicoptère ko la ba kufa. Vous avez mutala mda lokuta. Mutu moko ba beta soki 200 concert na mois. États-Unis za wapi? Oh, États-Unis kuna ba une élection. Mais maître Gims ça sali sold out nengeni ni États-Unis. Très bien. Vous comprenez? Mama ko sara batu seleki. Soki moni musique ezo simbate, zongela ko tega ba bubu. Ah, vous comprenez? Musique et kimi legi na biso fali avant l'âge. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il fallait tambola na kosa leka? Qu'est-ce que fini tambola na kosa lega? Ba tambola ndeni. Mutalati roba moi si na ya komisa roba mi baliza kosa lega ya tambola na lukuta e comme okangaye. Ah, oh wasana visa aux États-Unis à 5 ans. C'est pas ça me visa aux États-Unis à 5 ans. Mais les autres faire rigoler les padres. Akenda obeta ba concert sous na poto azu ba vene so ba na poto kuna ba mbetenge asangisi bango abeti. Yebe fa sala bongo. Ba fan ba souti ba billet na bango ba wuti ba nini. Et puis motozo kosa batu ba date mususu concert lundi na États-Unis. Papa mutaka ngama na glace ya concert na yo lundi. Boni kosa batu boy. Oboni dia tareseka che muninga na. On a usaka na batu. Concert na États-Unis lundi, c'est là na poto muninga ya concert à lundi. Parce qu'il y a fallu quand même. Ah, papa. Tali liwe na beta concert à lundi na États-Unis, yemo américain mo ya obeta on lundi côté ni. Mutaka kawuta tina mo na gisasa te. Boni busoba boy. Très bien. Mais est-ce que ça humiliation na part ya parce que ils ont spéculé ba toi les que nous allons comme ba visa. Te. Et ba pi meli ba. Yé moto azala na main soki chocolat, makamne comme na main rouge. Faire ko azala na main blanche. Vous comprenez? Très bien. Il y a le bien ça bateau ba visa, a rolo rotayo, a rolo roto chez gapé sur visa. Il y a ambassade, pour ne pas payer visa. Na besoin mon concert samedi. So un petit concert samedi dans mabe. Oh, comme ce qu'on m'a quand beta. A beta concert samedi. Yé aza yé solana Macron, a solana ba président tout le monde. A kota na avion na ba bizengi ne ba go beta. A beta concert. A beta concert. To tika mambo hotel, a beta concert. Waze ko pe annuler. Ah, papa, vous avez un mutambasu. Vous avez un balle été, mais un choc à jouer. C'est pas aventure. Vous avez un balle été, mais un choc à jouer. Il y a un choc qui a le colo. Il y a un maladie. Maladie, ça. Vous avez un mbasu. Vous comprenez? Mais alors, mais ça, un mbasu, vous avez un conseil. Et bon, vous voyez, c'est un choc. Vous voyez, vous avez un kiti. Vous avez un handicapé, vous avez un kiti. Vous avez quoi à te qui débillé. Oncle na mort na matete, na tata mwasi na bango. Mutasombi bia waze kwa azati. Jojo Tamboy. Ah, musupe wana obeta. Na âge na ko ma 60 na ko ma porte parole à l'église ta ko beta concert na poto. Aluka ga Adidas Arena a ko beta. A ko beta. Mais ça humiliation te a ko beta. C'est bon ba sangana ba combattre ferré, ba l'exta ke ba za ba danger, ba za ba nani. Waze ko beta concert. Obeta ka balité o beta concert. Il y a jusqu'au choc nani, lobano, azu choc nani. Attends, comment malade. Atika ba fanti. Très bien. Ateki billet ta beta concert. Ba ko beta. Ba beta. Très bien. Juste toi na concert moko kaka ya pamba. Ba beta. Adidas Arena eza bona batutu ba ko beta. Mais est-ce que l'autre rôle ba Akimi Maître Gims? Aki manen. O Félix Wazeko parce que Wazeko Maître Gims sabi Wazeko ata okimendeni. Nini wana? Maître Gims sabi Wazeko ate. Aza artiste et musicien congolais va Wazeko aza judoka congolais. Ah musicien te. Yitanga nze monia Wazeko yo yebi. Et bon film. Film beza nzembo film. Et bon que demande les peuples. Les peuples sont ngelo ko bambo la Wazeko. Nzembo monia Wazeko yo yebi. Diso mona da telemi na festival ba senga nzembo Wazeko bina ata rumba. Et ko ata na matete na bangse ko tsa ata ba marié. Nzembo Wazeko. Nous avons un nzembo lobi bonjour messieurs masali clip na butu. Bonne nuit chérie, on la bien mes clips na moi. Ils ont une contradiction. Tala makambo yemo zo se contredire.
moto azotambola na gamme neige ekita na Kinshasa te tala niveau ya moto abongo. C'est être méchant. Hein? C'est pas être méchant. Toyebisaka bango tika bango basangana baye ebele bakopakata ye wana kuna komi na mbaso mais sentimba kuna ye wana komi bapimeli visa nano esiliti. Mais il paraît qu'il y a eu un embargo il y a 5 ans en États-Unis à beta concert Fali. Nan tu ya mukili tina Congo ko wana beta sous concert. Mais ces artistes monsieur congolais. Problème était. Ah, Jojo Tambo. Bon, on change de chapitre. Affaire il y a Marlène Mbokani. Ah, Marlène Mbokani. Marlène. Marlène a travaillé. T'es moi c'est Mbokani. Ah, dis merci Mbokani grand jogo. Bon moi c'est mon Marlène. Moi c'est Zana. Na habité? Gabi ka dis merci Mbokani jogo. Moi c'est Marlène. Ah, na habité. Marlène ngo. Atila biso bimogoni na Léopard ya Congo. C'est être méchant. Hein? Non, c'est pas être méchant. Vous comprenez ingratitude à vos salamatumabé, il faut organiser ça bola moment. Très bien. Non, non, moi ça ba ndo teka pilipili na ngaba. Ndena yoki ba lobi ndo teka ba pilipili ba ndembi na yeba ai na ye. Dieu merci Mbokani a valoriser en tant que moi sina. So il loba otanga kombo na ye za po azaki moi si Mbokani. Vous comprenez? So azaka moi si bidi bidi nga yeba na te. Po azaki moi si Mbokani. Kubona lona la toile, ba bakomi ko fingana. Kotinda ba finga mobali na yo, papa ba na yo bozalaka na ye. Azo déplorer comportement Mbokani parce que ba nyongwele. Et bon ba vandaka na ye des années déplorer kateka londa ko déplorer. Au moins de so ye muta tengami aluka ba raison et belé. C'est lui qui veut acquiser son champ. Il traite de rage. Né en wana. Ba vanda na des années. Dis merci Mbokani me mena ba Angleterre. Azane na ba Monaco. Azane partout na ba Ukraine bisika to beta bale. Azana nyongoni. Dis merci Mbokani za millionnaire ozana nyongoni ni à 20 000 balles. Est-ce que cette histoire est fondée? Ils ont une histoire fondée sur le ligne non libalaté. C'est qu'on créé la merde. Vous comprenez? Et puis peut-être y a bande on a biso, moi si à bar, souga na na bar. Très bien. Vous comprenez? Moi si à kuzu, souga na na kuzu. Yango, moi si andako atikala moi si andako. Comme exemple maman Sila aigle jaune. Talo ba côté si courement na ki chinois na ki mandarin, Sili. Donc maman Sili. Ba femme exemplaire. Tikabo. Vous comprenez? Ozolanda moi si andaku ba bomba kaye. Très bien. Soki otang soki Mike soki na comment Marlène. C'est ça donc aluka bongi ça. Mais alors qu'est-ce qui fait que nous yozo part ya Dieu merci Mbokani? Ngana suis part ya Dieu merci Mbokani ponga na yebi ye na sima ya Dieu merci Mbokani. Vous comprenez? Nande ba bien ndoteka ba pilipili ba ndembi blo mo ba jara bongo na regretter ndemo tando koteka ndembi. Ala kesi dose ingratitude ya bongo. C'est méchant pour l'homme congolais. Salisa congolais na keba. Ah, na yo comprendre. Mais les loyaux ont part ya Dieu merci Mbokani. Nazi part ya Dieu merci Mbokani. Nazi part ya Marlène parce que a supprimer Nzembo o ayembela. Mais c'est normal, aza moi si faut za part ya mkoli ya muninga ne moi si. Basi aza moi si muto tang faut za part ya moi si. Ah, nazo tanga Mbokani aza mobali. Fallait za moi. Kana yebiso moi si aza part ya muninga na ye moi si. To bandi bien mais obé. To keveka bien baba. Na bébé c'est mission na bi vérité. Mais est-ce qu'il fallait za moi za mobali? So moni mona mobali mo la ta robe ya moi si ne aza robe ngene. C'est que la fille a fait ça ma bé. Au kobimisa maramba couple na bino ya papa ba na bino na ba internet c'était. Ba tout ba na ba problème na bango, ba tout ba na ba problème na bango. Au komisa likambo ayo na mobali na ote obota na ye bana. O ya honora yo na ba ndenge nyoso afuta ba mbongo ba faire gola ba yeba yo. Na bangaba na bango kuna soka zaka na mboka ntemda nga yeba azati. So ça le moi c'est rigen za ngaye bazate so ça moi c'est papa malongi mais ero boteka la ba mbila bango to mais nzamba sali moi so moi c'est papa malongi mais boteka ba mbila bango to ero mais so lo ko moi c'est Mbokani ndo moni lelo azo sali réputation bato affaire ni yola papa malongi c'est un voleur Herbis muto sa komana komba bis azala to lo ka mususu. Merci beaucoup Jojo Tambo otali concert héritier na Belgique concert nani héritier ya monsieur porno. Et bon, on a regretté 20 ans, on a payé 6 mois na torche, na poto na mona couré qui ndakate, a payé 6 mois na torche, pas torcher nini. Hein? C'est méchant. C'est pas être méchant, faut pas avoir un normal. Je connais le Congo, héritier, tal on est venu comme Gosuka. Il fallait si les gars 20 ans on peut s'engager torche, tant que na poto na mona risque couré qui ndakate, mais va passer torche na na symbolique. Symbolique ya nini? Lumière, il va passer combo. Combo ça na oni. Va passer combo, a combo la rata, va passer torche na poto couré qui ndakate. Et ça erreur mort fatal. Fatal et monumental. Dans le héritier salle, il y a 1200 personnes, Batoubaye 50 personnes. Les artistes et artistes. Na compté bon na kata concert. Fena ke na hôtel, fena ke na kuzu za concerté. Conséquence au mema ba pacho kwa karana poto yangoyo. Ah. Héritier, tu devrais te concentrer d'abord. Très bien. Vous comprenez?
Mais Azam nous doit féliciter parce qu'il y a Betty concernant 3 semaines il y a Pamba. Ko féliciter ne loni. Salle on a déjà salle bana bendo sakana ba jouer. Les salle moro ko tondi sa on a ba minute petit na biso a tondi sa ki ba salle na ba minute. Ba impair. Très bien. Je comprends. Salle on a da musique qui grand sapeur de tous les sapeurs musique ndingwa yo salle événement ça la sold out. Na minute. Na seconde. Ataka salle publicité lelo. Alors ça la ba mo sold out. Cause il y a ça la plein hérité tes années. Cause ya ça la plein hérité tes années. Fallait bien sauver we rêves na kati salle yem ta salle ça ga yeba plein. Oh, c'est ça. Pour ça je connais le Wenge. Donc concert à la scène et ça vous comprenez pour na ba ko talande Weranson. Jojo. Au moins que non bato bota biso ko ba que non hérité ça na problème na faire. Hérité ça na problème na faire ndenge ni faire ça vient na. Na lobby nde bato ba ko talande Weranson à la scène musicale. Il fallait bien assurer. Il fallait emporter souvier azala kuna peut-être vers toi nga PC bassin. Il faut pas passer bloc toi Wenge. Oh, si tu es dans concert on a vu on a PC boubou. A PC cinglé. On PC bassin. Il y a 20 aller retour au bassin. Regret na ozarani na carrière hérité. Non, regret na carrière na regret na nga il faut à reconnaître à se précipiter na maramboté. Très bien. À garder anglais na garder anglais na et puis à dinga na anti-valeur tout ba pembeni na. OK. C'est ça. Ouais, yo za jeune mozu porte-parole au Tchekombo mpaka dem mpaka na orchestre. Mpaka bosapo mpaka kuluna mpaka lingomba ta siko yo moko hérité oza jeune ba mpaka na ba mpaka. Ba lokoka na ki yombo na mona libabe na bango ki mpaka. Et ça na yombo? Mais ça ba yombo zo la kisama. Comment ça il y a 1000 personnes au baye 50. Je me dis que nous pouvons Paris la défense arène. Oh. Au moins ngo siko. Mais que bato ba ta la paix. Tu as déjà 25 000 billets. Tu as quelques 1000 billets. Na so les padres biso to ba makambo wana ti wana mwana mamari qui vivra monera. Wana Yesu ya miziki ya Congo. Makambo plein kotangela ka faire gola ti. Faire gola sala ka plein ti na ndako na so ba gola to keka kuna to talai. To sali sold out na avenue na Bovan. Ah, yo saka na biso wa. Cheta ko siliga le lo ka habiter. Ta tu no sa to sala da sold out na avenue à faire. Yo mo ba chez le lo ga ga na ba kanda pona nini et faire gola zo beta concert na FESPAM. Papa ça soit tindi ba bete levita imana. Roga matabe ça songe soit KBC concerne na yebi ete yango concert roga président mboka na bango ayebi ete atake musique Bandela makambo lobi na braza ba bongo président Sassou ayebi roga te ne ene ya Sassou ya nani ya roga banda na faire roga vana wapi na braza non na braza mais ça songe soit ayebi ete ayebi ayebi nde dudu kopa pourtant faire gola beti na FESPAM akiti a 50 manani vita imana président de la république akei roga mataboye ça se ça tuni nganga obeneni o soxio beneni o na o misa mboko na ye bazala mboko na na yebi yete ndeta ngoga yoki yango ndi na koma na wana fere yango wana ça ba biloko na ko bimisa te ba secret politique mais faut bima bongo et ça bongo papa alors faire azo ki ko beta Paris la défense arena sans tubidi ya mboka ba to abi muto apesa ki za nani na musique ya fere depuis za nani depuis dunga na yebe ando sala cop à verni na yolo alongwe aza jeune na en tout cas l'ingratitude de ce monde. Depuis nous on manzaka. Un bon nani mwana ina. Ya banana ba série ina. Ya vernité. Ya ko abandino na ina. Ba tuti ba nzete ba matiti a na manzaka. A koti na verni ton vernier. Vous comprenez? A longue na ki porter a comme DJ. Na motema ya mawa ya faire gola nda longola ilonga de danseurs a comme ça chanteur. Et puis orchestre on a bena ngana ya kotam de rap togi kukutu sogi na ota ngana ko tala bena yi ngai dupidi sogi to comme dudun komba bon ngana ko tala bena yi na muto bongo bena sogi dudun sogi pididi sogi bato ba kombo ya mabe na so na Congo mikolo ezaka faire gola na Baltazar ba na succès ba dudun wana yebi na ngana ko tala muto wa yi mais ce qu'on nini sali comment on a longi na c'est un bandit Jojo. Comment jeune mutu normal comme liboma? Tu as bien ça filmer ça partie à filmer. Film ani ba kanza ba film à taxan. Yo film na osela ba to ye dudu no wana otana. Mutu wa ngabe na plongé na parler na nga na yo tala chanteur mon na otala ka faire gola. Lo so faire gola zati. Pourquoi ba gola bozaka na rage soki mutu alongwe pe mena faire? Te, oboni ko zala reconnaître ça ba vene so ba vibration ba longwa. Totanga ba komona bango bien ba petit na biso ba shikito. Tulo baba komona bango bien kunzardo ye wana lobini na single na ye faire gola yo mutu bimi sanga na musique ya Congo
Vous comprenez? Doudou noana outi na baba ina na ye, outi na banini na ye, zoki pididi ndozotanga. Lelo Ferrego la PCE Valère a mimio na États-Unis, a tikabino 1 mois a mimio au Kima na Belgique. Très bien. Ozongi Ferrari so bolingo, alinga l'élection de balinga ka moto. O longo na ba passi tout, mais o le foot a monté ingratitude. C'est ko yena na beti masasi na vina. Très bien. Oui ba mi setu bazana orchestre na jet set. Ba tchaka na motu na bango. Toyela ka fere, toyela bango te. Ah tole bela kombo nani? Il n'y a pas de nez Caboroni. Mais est-ce que faire y a la force, il y a jet set? C'est tout le monde. Tout ça la force. Mais les cerveaux moteurs et orchestres en années. Ils sont contrats. Il y a des marques qui ont signé contrat. Mais il y a pas faire rigola. Tant autant de sa gomme, tant autant de Paris la défense, ça pas faire rigola. Bangonde ba diembe la na moto ya faire rigola. Tant on diembe la moto ya faire rigola, zalawana, tambola na bandenge single pour sope ba golo to lingayo. Tale lo dudun asuki mabele lo na vie. Dudun na ngona. Quand on a combat sur Pidi sur Pidi, c'est quand on a pas ça ouais c'est quand Golbert Azali mon Congo roi Azali autant que la Blaise créateur FIFA animateur fidèle autant que la Doudoune sur Doudoune autant que la Kenya malonga ça on a jet set hier oui les qui a bien là muto simbi penza Adidas Arena asima qui on côté ni na animation na bon taf na fait bien na hôtel la Doudoune na Adidas ba hôtel na faire gol na blouson beta qui a ba poil muto hôtel la Doudoune na zagité c'est pour cela pe à longwe to yebi sauter c'est normal. Quand trahir, faire il faut qu'on l'envoie jet set. Non, bah trahir faire basé belé célèbre sur capacité, c'est normal. Bah trahir faire basé belé. La coste na begi de bandou na ndako faire bazo lia basisi ko lia ali bazi ba niki ba catch. Aussi vient na biso na ni Charlie Prince. Oh ali am bilo rambo ya faire. Faire Alexandre ba bolingo. Ai na ndako ali padre assisi le padre kabeli mbonga linga bima. C'est qui a fait catch. La coste na lacé. Ha! Metal ba koma benga. Bakoma benga deva faire gola eza nango bongo le padre mesana bongo asali dynastie sanisi ba mastana ya wenge melo na kati na bango bazonkyo ba bima tikalika na seleyo na vena biso sole na ba papa malange na ba ve modogo et les autres passent azama benana parce que bo sangisi ba tuna dynastie mais après dynastie et bon so batona baza vérité face ani apesi bino ba mbongo boyemi na projet monene oyo otikala bondo kozwaka ba mbongo na moni ve na biso akomomela masanga mengi na Paris o nani pa boma mona kichasa mabiala. Ça je me bien. Au faire après ça que l'autre. T'as le niveau ya battu. Au loba na TV nenge mosusu yo mo balogi su nenge mosusu. Très bien. Na wa vendre na kati ya congélateur, wa vendre na ba chambre froide. Pas popi. Ana botete. Comme on est Jackie. Comme on est Jackie, vous avez comme gilet, comme on est Jackie. Mutu la yé. Comment na go déborder sur Ferrego là. Ta battu lo bongo. Zo mona na degré ingratitude. Zo mona. Très bien. Le monde est méchant. Voilà, le monde est méchant, je te comme une souka, mais affaire ya Sagi Charoufa. Lelo oyo ba révélation bimi belé na habité. Vous êtes contre ba dire na e? Yo maman sori maman ngo Shagi mo bali obe Shagi na. Maman. Mm. Yeta ngazaka ndoki anda ko loka. Ba iloko to alobi na ndo mona ngo nyoso wana tu. OK. Hein? So ozaka ndoki otina ki ndoki na yo. Tika ko salir ba komba bato. Teza ba révélation. C'est lo amelaka masuba. Masuba traitera pe bato. Ah, tu ozaka ndoki et puis ozolekelanga yo moko ozaka ndoki ozoloko ozala ba image tout na témoignage tant on a pumbwaka na bimaka na kei boye tant on azalaka boye nazali obongoli motema azala calme na kisa ba traitera bato bandoki ba letsa ba faire gola oh mutu so abimo faire gola zaka na maseki mais to vanda na faire to mona na maseki en ngote. Très bien. Oh na mesaka sele o masuba tala ba bêtise. Eza ba bêtise hein. Eza ba bêtise. Très bien. Obongoli mutema mama te ya biso to landa nzela ya bato baza ba perdu ba landa nzela ya nzambe bino kaso obongoli mutema bolokaka ba musicien. Très bien. Alors on a pété na kata tanga zaka ndoki ye mamango amonaka bato mususu nzambe te o amelisa sele o masuba tala ba biloko bongo c'est anormal na zoe bisayo bato wana papa Wemba ici a koufi déjà papa Wemba sa kei grand monument vivant na mona na TV na chaîne na Japon basala mes condoléances pour na papa Wemba na mona na match ya basketball basala 1 minute pour na papa Wemba sa koufi a kei. Vous comprenez? Maman zogi Shagi sokoti na kindoki na soki obongoli mutema soki ya solo pe soki ya solo te il faut que na prophète Michael yo melisa ba masuba et ça normal. Très bien. C'est ça. Botika ba komba batisi ba kenda ba pema na kimia. C'est ça l'essentiel. Kutani biso tu Jojo Tamboye yo bomba les padres. Largo. Na zo biso to kutani golo za partout na mokili. Ba guerrier de Ferrego là. Golois de Lix ba charge. Surtout kutani partout biso tu Largo.
position à chapeau biso to na chanteur biso to na danseur de soli makambo danse kutana na nyoshi joka nyoka longo biso to na chanteur largo très bien les amboti ka kombo a faire golo yango to sel yango biso largo pour to na hymne national moko debout congolais na mona ba pede ba sel hymne national biso ko sala hymne national na kati ya mboka fache zalaka na ezalaka te to ami on a largo très bien mbote na biso ba golo yango voilà bambote tambo nazo yebisa yo na pesi mbote na les champions de MMA champion Muyumba MMA B53 a Obuka Martin Bafoufou a Bomi champion Muyumba 250 combats 250 victoires vainqueur Mutabeta Gazati na lobi B54 a Bomi Martin Bafoufou Abuki Kobuka très bien champion Botumbe a Tangise sous deuxième liste champion Muyumba champion Muyumba champion Muyumba champion na biso ba Gaulois yoana très bien donc faut soutenir ye champion Muyumba champion na biso ba Gaulois a beta kana belili hein Tous en a Paris, tous en a eu arena. Champion Muyumba, na bosanité, maître Djibi Bilanga Makofi, code 16 et bébé bonga. Na bosanité, on a ba garde escola les padres. Na pesi goyo mbote na le maître Maïs, champion de Matonge, maître de KV, maître Kao, maître Guy, maître Maïs les compétiteurs. Champion de Matonge. On va toi faire. Na zo bisa wana ba maître les padres, ba maître riche, maître de KV, maître Djibi Bilanga Makofi, les champions des champions, champion Muyumba. Très bien. Champion Muyumba, champion Nabiso Bagoloa, Largo toujours. Très bien. À la li, à la locale. Tout ce qui est Bayuma, Bakoui Molimo, Ferregola ou rien. Na Pessimbo, on a les majors les plus intelligents, Major Zachary. Mes félicitations, la petite sœur Nanga Éminence. Na Pessimbo, Maman Déborah, Concile Watangabo, Willy Omari, le beau Wanzambe Zakatinaï. Na Pessimbo, et le maître junior Modingai à Benga Yobek Toro Sepela, le boss et Kanga. Pas approprié, les boss et Kanga à sentir au comme on l'observe ils sont ming le là mon chéri bara les boss et Kanga papa à sentir yo na pesi mbote na le padre ni Kaboroni na maman Safi Manzenze la mignonne à la queen mother d'Angleterre na pesi mbote la maman des filles sans oublier mon vieux Aimé Bidocha ya matika songo bisika bizwa mais yo mbote na batutu batana kati espace oyo espace Kairon Gérard Patou bon anniversaire porté disparu na pesi bon anniversaire et puis na pesi mbote ma bande ko na biso ba rotala biso ba gola bazala partout ba soutenir frère na biso inspecteur Kili na ebiete ba soutenir frère na biso nani frère na biso o aseli biso Largo star mignon star biso to zaka na ba mignon na besi mbote ba soutenir na ba Gaulois mwana suka ya ba Gaulois très bien na zo bisa yo des fois ti ba Gaulois ba obotama kaka papa Hervé 47 ans ozaka bébé très bien yango mutu babana suka pe babimaka bana suka ba Gaulois donc muta seli biso tolalaka tolamukaka na Largo faut telema ba mona ba pièce la poste na biloko te ose kwazwi mbaso voilà biloko te azu yango wapi papa très bien azu yango wapi et puis na pesi mbote na les patrons attaque Antimba au badbarate visa na pesi mbote na les patrons ya IDAP les patrons Fabrice na pesi mbote parce que ami Largo toujours voilà. Merci beaucoup Jojo Tamboué, merci à Binotou Otalibiso, merci à Rian Mbemba, merci à Roger Matadi, merci à notre patron, Trésor Moscou, garçon des disques. Je vous dis merci beaucoup.